tosengi service principal pesa maman micro pour ete alelisa biso mokolo ya monene. Tobondeli na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe elelo ezali mokolo monene ndenge omoni biso bana na yo tosangani na esika oyo ya solo malgré distance yebisa biso kimbangiste akotalaka distance te, kimbangiste akotalaka climat te, kimbangiste akotalaka pe heure te. Papa topeso merci na ndenge okomisi biso na esika oyo na mokolo ya monene nani ayebaki tokokaki kozala bato totondi oyo tokumisi yo ya solo tosengaka papa ofungola biso to ya molimo otiki biso na matoi oyo ya bomutu tokointerprete nyonso tei biso na ndenge ya mabe me soki ofungoli biso matoi ya molimo yango nde tokobombaka pe tosalela ntango ekoki papa yaka kozwa na biso mpe ngai moko zala na biso papa banda ntango oti ntango ekoya oyo elingi bino esalema na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo ngismo ye namoni toza na esengo te lelo eza mokolo kitoko oyo mokili bayebi te kasi yo na ngai toyebi. Noele tata molimo santo ye tata molimo santo ye tata molimo santo oye 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 papa Simon Kimamu Yangani Mwanda Bela Wazola Wale Bizola Kaka Ekaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Kaka ya solo batata na ba mama ndenge toyoki papa national ntango na biso ekomi musika mais lokola ezali date moko très importante mpona yo na ngai malgré distance mais kimbangiste ndenge papa azalaka koloba yango atalaka distance te quelque soit epai bakosenga tokende tokosala nini tokokende po tokomisa nzambe na biso ya solo toyoki mateni papa pasteur asili kolesa biso temi na ye ezalaki identité na mission na biso. Est-ce que ndenge tovandi ya moto na moto ayebi identité na ye ça dépend na sens nini ozali kozwila ye mission toyela na mboka oyo yebi yango tokati na mokili batata na bamama papa Simon Kimbangu alobi na kei kasi na kei te azali na biso to azali te mpo nzambe akokufaka te koloba so libela na libela ndenge na kolobaka toujours l'interprétation c'est un art. Soki moto alobi nakokana na bino libela na libela c'est-à-dire akokoka te azali na biso ya solo tolandi histoire ya bamama bango misato babotaki bana na 51 namonaka yango une année spéciale pamba te parmi bandeko na ngai nyonso tu bato bazali te ke babotama bango misato même année mais nzambe alingaki kosala likambo na ye
ya solo batata na bamama balobeli makambo ya identité mpona kozala kimbangiste lelo toza bacroyant kimbangiste faut kozala na vocation ou bien don yo na ngai tozali na don wana nayebi ndenge papa pasteur alobi mondele azali moto ndenge mosusu aye kofasilite biso makambo ebele ezala lelo bareseau sociaux ndenge likoloba biso nde tozala mayele totika distraction parce que Satan aye kwa distraire biso Satan azalaki na likolo toyebaki Lucifer bazalaki kotile ede na bandi après nzambe ngai deuxième personnalité natina ya orgueil babwakaki emo ya lobi yotikala na likolo zali lelo Satana a se multiplié abwaki mipepe na ye partout surtout soki likambo mabe elobami wana nde biso nyonso tata na nga bamama na ngai ndenge nalobi nzambe akokufaka te nzambe afandi kati na bato akofanda libela na libela kimbangisi moye bana misato babotami basi mibale oyebi histoire mobali moko eza nani nzambe akosala ye likambo oyo moto akoyebaka te mabomba ezali ebele na lingomba oyo ntango kotetere kor na ye toyebi histoire lisu moko ekangama mosusu esali nini elingi koloba nini voilà aza na bomoi tofandi na ye toliaka na ye tosololaka na ye na bango mpe soki oke kokuta ye bomoi tozali kolanda eza ndenge nini mais est-ce que tozali sûr de nous ke nzela oyo tozali kolanda eza mpenza nzela ya so pamba te makambo mosusu ezali koleka soki je pose des questions, est-ce que c'est vraiment des kimbangistes ou des croyants kimbangistes biso pe tokomi kolanda mopepo ya mabe oyo Satana abwaki kofinga makambo ya ndenge na ndenge ezali distraction mondimi tala kaka ya yo pamba te bipai tokuti ezali mosika totikali mosika te epai tozali kokende mokili ekokamwa toyebaka nzembo yango nous serons tous surpris de ce qui va nous arriver d'ici peu de temps balobaka kaka bongo ekokokisama te ekokokisama te ekoleka te ekosalema tomilengela kaka mutu na mutu esika ozali zwa position lelo mokolo monene ndenge tovandi ana na ye mokolo na ye ya kotika mokili oyo azali
Mais bapesi biso mokolo. Bapesi biso le jour, la date et l'heure. Mais qui était cet homme? Batata nanga ba mama nanga. Yeba lobi ngai na kokufa te na kosala nini na kotikala na bino. Lelo tozala na papa Simon Kimbangu Kiangani. Est-ce que tozali kotosa ye? Pamba te tolobaka oui tozali kotosa. Mais tozali kotosa. Ya lobi tozala na bolingo. Est-ce que bolingo tosala yango? Alobi tozala bana na mibeko. Totika mabe. Est-ce que na mibeko tozali? Tosala misala. Na misala, musala na biso koyima bana Israël. 40 ans. Natina koyima. Trajet ezalaki na ya mokuse. Il y a quelques heures. Mais basali yango pendant 40 ans. Pona nini? Pona koyima. Papa lobi tosala boye. Nyonso wana tozali kosala ezali mpona bolamu na biso. Tokoyeba yango na ntango ekoya. Misu na biso ezali ya kokufa. Me Nzambe akoponaka baye akofungolaka misu. Ya mwana batata na bamama. Lelo mokolo kitoko. Mokolo ya le 12 octobre. 9 ans après, bakeko déterré papa Simon Kimbangu. C'est comme si bautika kokata motema sikoyo. Mais mutu wana azalaki nani? Mutu soki akufi nani kutu bakundi yo te. Soki corps na yo etraîne kakobandi kose décomposer. Bato bakomi komona nzoto nosomo mpona kotala yango. Mais tata wana ti lelo. Soki lelo bokei bofungola cercueil. Azali kaka bongo to aza bongo te. Parce que aza na ye vivant. Akoko se décomposer ta. Kimbangi moye. Est-ce que tondimaka yango? Soki tondimaka eza kitoko. Eza fierté kozala kimbangiste. Toza ba croyant kimbangiste. Moko takokani na ye nzembo dirija uti koyeba. Mokilo ezali ya ye. Les 4 coins du monde lui appartiennent. Et qui est-il? Puisqu'il est toujours pas. Nzamba boko sarate batatra maman. Nzamba za na solidaire. Totala kaki pa itozali kokende. Ba surprise ya minene ezali kozela biso. Ekozala na biso lokwa ndoto. Nzamba za bongisa makambo na ye. Mokolo na ye bikute. Ndenge yango kozalela. Toko sutu. Mais non. Kimbangi moye. Lelo ezalaki mokolo tosepela. Papa te na nkambo pesi mbwa asali nini? Me biso awa moye tosenga kutufaki eza te. Moye osala boye ezali te mpo na nini? Ntango na biso. Kozala locataire eza pasi, Eza pasi, Esika na yo. Esengo to esengo. La France, oye. La France, c'est une grande puissance, mais malheureusement. Lingomba ezali implanté depuis 1975. Date naza kopesa bino na année. Date kutu na bosani. Mais l'année 1975. Tobandi kosambela. Esika ni totie libaya. Ezali libaya kotiama te. Ekotiama. Bozela te biso nyonso tosila bongo botia libaya. Karate ya solo. Papa
nzamba kala te aso mama kesi kapilei mama dirigeant oye papa Michel tala shobakiti ebele za vitu bana bazangi ebele na dati ya lelo ya solo papa Simogimba Okianga nyoye jete kyoye place kosomba mate koloba na kosala apaki oye apaki kutuleti lelo mkono kitoko koreki oye kosomba mate bambuta oye place kosomba mate ngai mokolo wane nakotala bino tout à l'heure papa nzamba papa lobini pesaka maloba ya papa parce que c'est très important surtout na date ya lelo papa ayambi papa ya mingi donc mbulu eza kuna donc mbulu ya nzala donc ayambi papa ya mingi mpenza donc soki biso tokokosunga ye kozala kitoko mingi tokosunga te en tout cas lelo temps na biso eza limité na limité tobali kosala bino bokenda bino libanda eske toyokani soki te na kozwa liste ya bato nyonso bakende kosaka na libanda mbula eza te papa merci papa Simon bamama oye faki oye fliki azate ondire fliki wo bozali banani bazali lisusu jejango wapi bino yo mpenza yafo totie na radio moko tofungolela yo kuna sili wapi papa pasteur elinga sengaka nzembo moko na faki mpo lelo eza mokolo ya fete noele alongi mokili sala noki papa biso tosimba kaka na maboko tosimba bambongo na biso na maboko parce que papa lobi nini
juste. Merci Papa Godi. Et Sengo Kaka, comprenez son émotion. Tata Molimo Santo ye. Ah, Kimbango Azalaki libre spirituellement. Kolo ye Sunde Azalaki libre physiquement. Mais spirituellement, Azalaki prisonnier. Titango na ye kokaki. Kimbangis moye. Ah, batatana ba maman. Ce qui te yebaki valeur. Ndenge papa tei biso. Ce qui te yebaka identité na biso. Qui sommes nous? Quelle est notre mission sur terre? Mbele to tambola randenga mususu. Mais malheureusement, ya solo to sala makasi. To yokani, hein? Noele pasi ataki mbangu katina kili ebongwani lelo esengo ya bandimi baso likabo zwi lelo mingi baso solite. Oh, bandimi, tango nini boko soso. Kembo, kembo, kembo likolo kimya nase. Kimya, kimya, kimya ingela omokili. Kembo, kembo likolo kimya nase. Kimya, kimya, kimya ingela omokili. Oh, tosepela nalikabo tozilelo. Tokoki kozwa kimya kombo babenga kinga iyeloko pamba mokili lelo mokili mo bimba mo lukingai. Kimbangismo ye totambola kaka na solo totika mabe totika lokuta totika masengini ya mabe
totala epai nini nzambe azali komema biso. Mais oyo nalobaka ndenge nalobaka mokolo na mokolo, nazali na yango sûr et certain à 120% pour ne pas exagérer. Yango etikali musika te. C'est vrai que tu commis impatient, mais tu as la patience. Pour ceux qui papa Simon qui bangu na ba koko na biso, bana nkole bazala na patience te, likambo yango mbele to moni yango. Oyo batei biso to bomba pe to sale la po mokolo suka to zo kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Kimbangizimbe oye. Tokotonda maloba mo santo. Oyo mama pesi biso na mokola munene ya lelo. Na kombo misato abule. Na kombo tata ya mwana pe molimo mo santo.